Baba qui maman Déborah ça témoigne ta 6 ans au côté du sous la deuxième partie ça le ndenge. Peyo aux servantes au penza nzambache pour musala oyo ekomela bana nzambe ndenge ezokomela bango. Ba Debo ate sharp na kingote opisa batinu so balando posa ba ki malili za. Bon maman ngana sepela na malili ni makasi na poto koka. Oui puisque baloba groupe na sage sangue za groupe O négatif. Oui, O négatif groupe baloba to sala docteur monsieur baloba nze bababela ya docteur baloba za groupe O négatif ya bamindele. Oui. Madame Bobande pardon. Bisoto za ba israélite. Ba biseke za groupe ni onani O négatif ya mindele. Groupe wana ipana biso batu mwine za migite. Na loti ndoto. Na loti ndoto basali singa opération. Basali nga opération siko naza na pota na bimi na hôpital na pota. Nazoya na moni libulu, il faut na katsa libulu wana. Moto moko aya tindiki nga na libulu. Na échographie nzokande etalisa myome etia ba racine. Il faut balongola nga na matrice. Mais nga ba yebsi ngati. Nga monika ba docteur ba ye belé so dans les 5 docteurs. Sikoyo nazaki ofanda bono ka docteur wana so betela baninga neke. Kana ye eza vraiment ya pasi myome kola etia ba racine. Siko il faut balongola na matrice na ye. Nde balongola ki kaka moi maladie wana ezaki likolo nde na se maladie wana bake découvrir moi kiste moi mokebo balongoli yango na kiste mokebo bake zoma pandisika mokebo balongoli pe nzoka nde nga na bomoto na nga ndenge na bano tambola wana bateka nga na Inde nzoka nde nga na bomoto na nga ndenge na bano tambola wana bateka nga na Inde. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata nzambe ya le nazarien bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo bateli le nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi koleke mapapu masopi mafuta tokokesitana longo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. C'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Bienvenue à vous, très chers internautes, très chers fidèles téléspectateurs, les amoureux de Jésus-Christ. Avec la princesse de l'Éternel, on est là comme Abakouk, toujours à mon poste pour servir le roi des rois. À travers cette émission témoignage qui bénit les familles, qui bénit tous ceux-là qui nous suivent partout dans les 5 continents du monde. On est là, il n'y a pas de souci, Jésus-Christ reste le roi des rois. Ici à Kinshasa, il fait très froid, alors ça nous fait aussi du bien. Dans la Michoso Enokin, donc Kitoko. Kitoko makasi kitoko miloka batu moboye ba malilo bimsa batu ba anglais ba anglais. Merci, c'est juste l'ambiance de cette émission. Yvette Bolofa derrière la caméra, balancez-nous un cantique pour recevoir maman Déborah et papa Michael na deuxième épisode. Il y a deuxième partie, voilà, tout le qui na première partie, on 51 épisodes. Alors tu as une deuxième partie. Tu as combien d'épisodes que maman Déborah a mis balai et les canards qui nini onzambe à tel que juste après cet élément je vais saluer mes invités. Régie à vous. Allez, Yambalo ya
Nazokatela nzambe le sako na sesiko. Nazokatela le sako siko tuna. Nalingi nakatela nzambe le sako. Le sako, le sako, le sako. Le sako awa. On y va, on y va. Allez, katela, katela, katela. Allez, tozozonga siko, tozozonga bu. Tozozonga bu. Tozozonga, tikela katela. Tikela katela. S'il vous plaît, Olingi Lipal, Olingi Kopot, Olingi Mosala, Bonanini. Papa Guy Labala, maman Lauriane Labala. Hein? Derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Elle s'appelle Lauriane Labala. Un bon couple. Aussi beau couple. Voilà. Pour papa, maman Louise Mumbanga, Nzamba Pambola, Yobisikoza en Afrique du Sud. Leko et Ngabe Moko, Marlène Bouilly. Nzamba Monayo. Alors là, directement aux États-Unis, je vois ma soeur unique, ma soeur à moi-même. Donc, Okola Pesangai. Donc, mon déco à moi-même. Nika, je te fais des gros coucou. God bless you, ma soeur. Maman Betty Kokele, maman chérie, maman Madé, Kebani, maman Ami. Pourquoi pas maman Fourataboué, papa Kaïs. Un bon couple. Yamote, maman Lam. J'ai dit au départ que maman Déborah est ici avec nous. Mais je commence avec l'homme de Dieu, papa Michael Chamlon. Shalom, maman Tiffany. Toyel Sous. Nzamba zwalu kumdenga zobatela biso. Amen, amen. Aussi ici, Ngambwa Liboso. Oh, baba qui maman Déborah, ça témoigne. T'as 6 ans, on se côté du sous la deuxième partie, ça lui on. Maman Tiffany, Yakobo mama lobezate, c'est pourquoi tous a toujours na kosengo et sengo kolobake nzambe wana zwalu kum et peyo oza servante oyo penza nzamba che. Pour musala oyo ekomela bana nzambe ndenge zokomela bango. C'est vrai ba blocage ezalaka mingi ba difficulté des fois santé tungisami des fois et s'arrêter. Mais message est qui penza na mobimba nango. Donc première partie nyonso mama a témoigné yango na mobimba. Je crois que bana nzambe baza béni pe bo continuer ko landango malembe bisika bozana mo ba difficulté bo benga bo poser ba question et koza malamu. Lelo nzamba zo sala biso sous grâce ya kozwa deuxième partie bien que yango ezala ka molai penza mingite mais à profond parce que zana mo ba secret ya bénédiction na kati tango bozo landango ko pesa pe mingi mayele to ko bakisa bondimi na ba geste to sala to ba ke to sala rango na pamba te nzokande lipambo les anasima pamba te na pesi bana nzambe nyonso mbote pona lelo na sepeli ko pesa ben crédit nyonso mbote bo nyonso baboya kama loba nzambe bo ba finga ka basala nzambe bo bandimela ka Jésus Christ te lelo vraiment na pesi bino mbote donc libonde li langai ko banda mokola lelo tito koma na 7 jours ya semaine o nzamba kuta na nzela ya ben crédit nyonso ya ba persécuteur ya beli de Dieu nyonso bo batuka ka misala nzambe nzamba kuta na bino abenga milimu na bino poposa nezake ata mwana ne moko akende lifelote nzamba pambola David nzamba pambola pe libota nyonso merci merci l'homme de Dieu. Maman Debo shalom. Shalom maman. Maman Debo. Ate chape na kingote. Opisa batinu so balando posa ba ba ki malili za. Bon maman ngara sepela na malili. On met ça non. Oui. Ngai période ya moi na période ya malili on a ça à l'aise na ça la kimia et ça période ya malili. C'est yo koka no poto hein. Ngai linga malili makasi. Na poto koka. Oui.
puisque baloba groupe nanga sanguin eza groupe O négatif. Oui, O négatif. Baloba to sala test. Baloba nze bababela. Docteur. Baloba eza groupe O négatif ya bamindele. Oui. Madi bobande pardon. Biso toza ba israélite. Ba biso ko eza groupe ni onani. O négatif ya mindele. Groupe wana epana biso bato mwine za mingi te. Nyonso pika bikamu sa Nzambe. Bikamu sa Nzambe mama. Et puis na linga malili makasi. Nde tokena na katanga na apôtre Mikael na bano linga malili makasi. Parce que neti boye la mémoire neti boye na poto na bito ke poto koka. Nga na linga malili memanga. Made ba yo mema bon to bongisa to sa milulu mo boye libanda na mama Debo. Papa Mikael atika ya koka malili te. Voilà maman Debo bonne santé. Vraiment santé ça bien. En tout cas na langa na bela bela mingi te. Gloire à Dieu. Période à malili nga na bela bela. Gloire à Dieu. Mais période à moinde na bela mingi alinga moite. Madebo batuba Rolanda yo to na deuxième partie to uti na première partie o beti liwana o ya liboso okufa na yo mais okufa ti et ça li 51 épisode. Ah to esko yo na deuxième partie premier épisode na yango nini okoyebisa bana Nzambe. Vraiment bana Nzambe na pesi bino nano mbote ndenge tokoti na deuxième épisode deuxième partie au plutôt na pesi bino mbote bino nyonso bozo landanga vraiment bote mingi na prophète Ige bisiko zo landanga kuna na mama Daniela bote mingi peza nzama pamola bino frère José Nzambe abosa na yo te frère Roger bote mingi bino nyonso bobano la partie oyo mama Liliane maman Liliane nyonso mibale ba mama Bati bino nyonso vraiment ba boza ebele o bozo landa deuxième partie oyo na pesi bino mbote Nzamba batela bino Nzamba boma bino pe Nzambe afongola bino matoi. Okay. Eza na volonté na ngate eza volonté ya Nzambe. To zo sala tourner na apôtre Mikael na remarquaki na komaki ko sala ba règle douloureuse. Et puis ba règle wana ebima ka ba boule au mona ermusu esali une semaine na remarquer même au kolotoke voyage na Lubumbashi na saki na ba règle wana esali une semaine biso to lala ki na aéroport pendant 4 jours na 4 jours na souffrir na ba règle mai ezate kutu tozo bima koke luka ba mai na ba comprendre te que zamion nazo mela ka ba antibiotique nazo mela nga moko no yeba pete ke za malade nde toke Lubumbashi to komi kuna comme leki na ngaza ka infirmière a komi ba kisi to meli et calmer mais nazo sentir kaka nde na retour na biso to komi na Kananga et to komi na Kananga mokomo to na lali na butu na loti ndoto apôtre Mikael batika ko kange na likasi nzoka nde basala ba je moko boy tala ba je ezana mokili biso toke na mbongo na biso cash to futi billet de ticket à 2 billets mais basala ba je o mona batu musu ba pesi bango ba billet ya sika o eza par exemple la 2021 mais mutu musu ba pesi billet akala o eza ya 2020 bon ozo tala pete eza nemo aucune idée eroko zwa bongo boye na ba billet wana être ezo koma likasi babani contrôle ale bakangi bino batiki bino na prison biso pe to yeba je wana te to ke to futi pe ba billet ba pesi biso 2 billets na biso pe nzoka nde billet ya apôtre Mikael et kangama billet ya 2000 ans donc net par exemple 2019 ou bien 2020 siko ba kangaki apôtre Mikael mais e bano kamusanga oza fraudeur na bi fraudeur ndeni biso to futi billet pensa na mbongo boy fraudeur ndeni apôtre Mikael atika na prison na likasinga a continuer donc atika likuna mais na bengi mwa bato na yebi ba passer mususu à Lubumbashi nde balanda makambo yango vraiment balandi eko découvrir eza moyibi o basana na
na ba guichet na bango ba sa bongo. Après apôtre Michael aza côté on a kananga na nini na likasi na loti ndoto nga loti ndoto basali singa opération basali nga opération siko naza na pota na bimino hôpital na pota nazoya na moni libulu il faut na katsa libulu wana mutu moko aya tindikinga na libulu ona ba bouté au pasuka na kati ba mabende ba nzete siko so kwese ke il faut capoter sani efungwa siko ba tindikinga olela kwea na libulu te na crier au nom de Jésus-Christ de Nazareth na ke kwea kuna malamo na sutuki na poni nabi ndoto ande nini ezaki pe mokola ngwa apôtre Mikala yaki nde na expliquer apôtre Mikala bien apôtre Mikala maladi ono mono ndire na passer na opération na koti mabondeli kotono lela nzambe bigisanga nano na avant na mona ndoto wana na bondela ki mingi na nzambe na bi nzambe longola nga maladi nga na bondela bato abakiste babika bapanicide babika nde ninga mona zo mibika te nazo bika te nzamba yebsinga yo okoleka na mbeli il faut ba pasula yo nga bipona ni nzambe pona ni ba pasula nga okolongola nga maladi te nzamba lobi omoni yo so maladi oto longoli yango te okoza lolendo obanokanisa ke obela kate il faut passer une opération de moto yon so pasaka pour yeba ko za moto parce que il frère pesant na koma ki na niveau même bato so ba kimi intercession ngano yebsa bango ke atabo kimi bomoni ngana bela na ngati bomoni ngana bela so bo boy ko intercession etali bino bo bino nde bato bo bela ate ngaba maladie makasi na bela ate c'est que nzama sepela te na parole on a lobaki wana nde nzama yo répondre na butu ndenge lobi ke obela kate il faut bati ombeli nde apôtre Mikael ye na yebsi apôtre Mikael lobi te to sambela nzama obigisa yo o passer na mbeli te après ngape na lali lisusu quand même jour wana na lali na loti lisu ndoto ngano bima na maswa libaya omonika nde batia libaya wana oto bima so to utina maswa to ya mokili se batia libaya siko ngano bima na libaya wana komika na katikati penza mai batilikinga pona kwea na mai yango wana ezaki na bamabende ya babarsha maswa batilikinga na crions nom de Jésus-Christ na ke kwea kuna nanga ngana poto opération lisusu nebisi apôtre Mika apôtre ndoto no lota mikolo biete na zongeli kolota ndoto ba pasolinga me moto mo atindikinga na liana kwea na mabende ya bi me ndoto ya mabe sorte ni ndoto bon eza biete donc nzamba solinga ka ba pasola yo tokota mabonde nde tokota mabonde na apôtre Mika tokota mabonde nzamba yebisanga ozwa mbeli ba pasola na yebisa apôtre Mika ozoka vo nzamba so yebisanga ke ba pasola nga nzamba bité to apôtre lobi to bano supplier nzamba pasolote nde to yaki epe to ye to komi na bisope to komi to sabie to sala pe misala apôtre a préparé campagne moko amunene penza campagne wana bato bazaki plein pe bato babika ebele ba miracle après na yeko préparer pe campagne moko pe to sali na simawana après quelques jours apôtre Mika ebsinga mama Deborah na kenano na Chikapa nabi apôtre to uti na olemba yo okende te ngape santé no ka biete libumo no ka biete na sima so etikali koko esanga aweza mutu abia osambela nga ya lobi mama na zo keneno ya okoto nde akenaki sikoyo era yepe adiraki te yango yaki Kinshasa apôtre aye Kinshasa eto tikali na sima to vandi do ezaki kama kolomoko boso ezaki nzambe kaso nini na période d'élection to komi na période ya élection siko baye singa o mama bazo pono témoin na bité ngano kendete na kota bilo wana te abité ba témoin bazo tiara basali na nzambe po batia justice donc kuna ba témoin mingi ba pona basali na nzambe pese batu mususu ba rosala salama kama pama nde to kota ki pe na tali pe ba passer ebele ba ke biso pe to ke na zaki pe témoin akatia sana nde premier jour to sali musala bien et komika na mokolo oyo bazo calculer ba nini ba résultat nde na kweyaki na kata sala yoki libumu do se alibumu moko ezo swanga mwaite na kwei batombolanga ba meminga hôpital
herba meminga na hôpital kuna na hôpital ba lobby que en tout cas awa appareil ezate échographie ezate et kozala myome mais tout le monde on dirait myome bon luka place échographie puis c'est n'importe quoi tozaki échographie ezalite bakena idiofa nde tozwaki nzela pe toke mais biso to bano ya idiofa te ezaki représenté à côté à téléphoner atini petit capotre meka atini ticket que maman ba pasolo na mboka te soki bon so balobi ke ba pasolo na mboka ngano sepelate est-ce que ba oyeba olongola myom na mboka antoa ngano banga na moni yaka côté na Kinshasa ero ya côté o Kinshasa ba o pasolo côté na mboka te ndato kota ki na mutuka to kota ki na mutuka ezaki poto ya Kinshasa mais to komi na idiofa nde batu ya comme nazaki témoin na parti à MLC nde batu ya MLC balobaki te il faut batal alekate batala ye awa na échographie nde tokenaki na échographie ba découvrir que eza myome en tout cas il faut bapasola kaka eza te gasala lisu ata 2-3 jours yango bayaki opasola mais elle bapasolinga premier jour balinga bapasola nga ezaki lundi bayebisi nga ke mama bazopasolo nga alobi te na koti na prière te bopasola nga te bopesa nga temps na bondela na kota prière lelo vendredi nde bopasola nde na kota prière mardi mercredi jeudi siko il faut na fongola jeune nanga nazaki nango il faut na fongola ngo na jeudi na 18h mais to komi jeudi na 11h noki docteur abenginga docteur alobi mama bazo pasola yo lobby vendredi à partir so to komi 12h kolia lisute il faut zakanzala mais li avant midi 12h tenabi a papa lingo yebisanga avant bon on a ça mabondeli moi pe na kata mabondeli te on savanga no continuer prière nana nga pe na liate na kanga motema ti 18h pe na fongoli jeune nanga na fongoli jeune moi les suna liate puis c'est ba pegisinga ke suka 12h to liate nde na nzela pe balobi nanga babenga ke lelo bozolala na hôpital nde na kenaki na hôpital na komi kuna na hôpital docteur ayebsinga ke mama yo linga ba prière mingi boye olé na bité na lete na zaki na jeune na 3 jours bon na linga na lia na 12h robegi ke baliate yango na pe na le na ngati yango alobi mais ba opasolo ndenge nini yo le ni eloko wana ba opasolo ndenge nini nde ayebsinga te lukata ti ya rouge na lipamela nde na lukati na ti ya rouge na lipalobi o melati na ero mais soto komi ba 0h otongoli nde na liaki pe bongo na 0h wapi na ke tongola na sumi pe eloko te to komi na tongo nde to komi na tongo na 6h donc moto ozaka liboso ezanga mais échographie nzuka nde etalisa myome etia ba racine il faut balongola nga na matrice mais nga ba yebsi ngati nga monika ba docteur ba ye belé so dans les 5 docteurs sikoyo nazaki ovanda bonoka docteur wana so betela baninga neke kana ye eza vraiment ya pasi myome kola etia ba racine siko il faut balongola na matrice na ye sikoyo malamo na yoki na yoki nde na décourager maya miso ebiminga nde docteur aye alobi na nga ozolela nini kolela te ekoleka bien nde bakotisaki nga bakotisi nga mpe na kati ya salle donc bayaki na décision ke baolongola nga matrice nyonso myome etia baracine mais bapasoli nga badocteur baotémoigne ke donc bapesi nga anesthésie bayebaki ke ekodure ta ebele bapesi nga mpe anesthésie ya temps ebele siko bapasoli nga mpo bayebaki ke eza maladie moko monene na kolongola matrice bango bakalkila ba aire na bango ekodure bapesi nga mpe anesthésie ka ya dure ata wana siko me nzambe asali miracle bapasoli nga olie bakuta myome esali racine myome ezalaki lisu racine te bamonika mwa eloko moko ya mokebo ezipi likolo ya matrice donc balongoli yango mpe donc eloko apamba babi mais to banomona myome etie racine
mais ndenge nini mion etie karma eloko apamba bo karma eloko apamba bo oyo eza tolongola liso matrice te matrice na eza bien balobi no matrice na eza bien tolongola te nde balongolaki kaka moi maladie wana ezaki likolo nde na se maladie wana bake découvrir moi kiste moi mokebo balongoli yango na kiste mokebo bake zoma appendicite mokebo balongoli pe batongi calcul basalaki ke baozwa temps ebele mais jamais bapasolinga na 6h30 déjà na 7h30 basilisi temps kotonga nde batomolinga baketianga na mbetu mais nini namonaki orke nyonso bazosala wana ne komona nzamba otalisanga bien aimé bolanda makambo kosala fier na vite kosala lolendo na vite il faut kobondela nzambe makasi nzoka ne ndenge tozalaka boma Tiffany diable akozwa yo aketeko na pays mosusu diable akozwa yo ateka yo kote mosusu yango mona obeli maladi awa oza na problème ata obundi kopamela bademo ya Kinshasa solution ezate ozo pamela bademo oya mboka na bino solution ezate mais nzoka ne bateko na pays mosusu po bika il faut yeba kenga na prison na pays tel eroza na prison na pays wana so tangi ka komwa pays wana koma mboka wana après obimi mais soki vraiment oyebi place batia na prison te ata oluki ba délivrance eza un peu difficile po bika mo nzambe mo sale o grâce nzoka nenga na bomoto na ndenge na bano tambola wana batekanga na end na olia bakiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo na chayo na mwamba na minito na kata pena katikata saki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour Boni et le côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros donc dès que ça on a galère na niveau 0 tout ça la boy moi naza na mbongo vraiment mingi te mais nazoche la bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta qui dit sérieux. Oh maman comment des bons donc yo pesa au fouti mbongo pour na partir à poto biso to ya to jibilo na bengi ya Scotty agence moi ifungami comme na Nazareta na kufie agence lisusu ndeke sansu mulongo kuna pour nous là susu kuna eza mambo mulongo te yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli tika boyeko yeso mona makamba bongo na monte bat papesi mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango ibandi mama leki nanga yebisi ngai mais na ndimite na lingi na mona kimona mbeso po likamba boye na monde na nesalama te mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali ya distribution ya ba produits alimentaires nasali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boyede bandeko on bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo, à ozuga biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non, 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 non. Nazareta nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Qui dit sérieux. Ngana moni yango na misu mibale nano avant nano kuna place auto lekaki yango
nazalaka nano nasali jeune à 10 jours te jeune à 10 jours on ayaki kokufa nga nasali yango te na lota penza mokolo moko bazotelisanga naza na prison donc bazotelisanga batindelinga lettre mo bakomi ke oyebi te ozala na prison na 1 liboso ozalaki na prison na Rome baremarke okomosambela nzambe kake ti ona 1 sikoyo na ndoto wana na sutuki nayebisaki kutu bapasere eloko wana bo namondake basambelanga makambo esila donc bambula mpe eleka ebele ezalaki ndoto akala ona lota mais ere wana ere bazosalanga opération na mimoni mpenzanga na prison yango bakomi Inde batenga ndako yango kanga moko donc nazalaki na elamba te kamwa kiteni ya elamba kamwa liputa moko boye matifani ya molaya awa donc bakamwa kiteni ya elamba nde tozalaki bana mike ozwika kiteni olati donc namoni nga na kati ya ndako yango batenga na ndako wana ere batenga na ndako wana nini namonaki nazaka nga moko naokomprendre te nazaka wana nzoka nde bazwa esprit ya makulutu na nga akufwa no esprit ya makulutu na nga batia bona porte aza neti obia ondire moto moko okengelanga sikoyo na mbala moko navandi me nazotala bona bi o makulutu te makulutu akufwa me ndenge nini azawa siko azotala nga mpe te apesi nga ka mokongo siko nga na kati ya ndako yango nazotala na porte ye na porte lokola garde nabi makulutu akoma soda makulutu se akufwa ndenge nini aza garde na ngawa nzoka nde balatisa bato esprit de mort bazwaka esprit de mort batie yo na nzoto yo koto na prison mais esprit de mort ezokengela yo nde na mbala moko ere namoni bongo nazoregrete kaka na se ya motema ye mpe olobisa nga te ye obenga nga te ye avandi ka na porte me nde na mbala moko nayoki makulutu yango bisika azalaki na porte aolobake vraiment 12 heures yango elingi ekoka ere baoboma ye siko mwana o baobomele nini bazobomela mwana o nini asali nini bazoboma motuka mpo azobondela nzambe motifu nini mwana asali mpo baboma ye na 12 heures awo nga na otala mpe na bi o makulutu oloba te kasi makulutu akufwa siko o lisu na porte ya ndako nani moto na porte ya ndako nani o makulutu te azolobake baoboma nga na 12 heures siko na mbala moko nde nabandi kosambela nabi nzambe nga ayoki makulutu so eza esprit na yo so eza demo na yo so eza nani yo bayebisanga ke bato bakufa bazonga mboka te me nomona makulutu yo azolobake bazoboma nga na 12 heures siko yo batelanga mbala moko ere nalobi bongo namoni 3 anges baye batelemi na porte bisika makulutu azalaki bazotuna eke mama Debora aza wapi mama Debora aza wapi batie wapi ye alobi te mama Debora aza na ndako nga batie nga sentinelle awo abima te amela mai te akima te batie na ndako awo abie asali nini ye alobi nayebi mpe te nga na oyeba mpe tifa asali te nde bazobomeka pama pa balobi na nga ke bayebisi nga ke baya kozwa babome na 12 heures na mbala moko nde baange balobi bakoti ere bakoti balobi na nga mama Debora telema nga mpe na telemi ere na telemi nde basimi nga na maboko ngaka na mwa kiteni yango elamba basimi nga maboko tobimi mpe totiki makulutu wana na porte biso mpe tobimi ere tobimi tobandi kokende tozokende bakoma okima na nga nde bayebisi ngabo omoni awa na 12 so 12 heures ekoki bazwa koluka mpo baboma yo me eloko toyebisa yo yango ndenge tozokende boye yo ifo kozwa courage ozwaka mpe mbangu nde toke mbangu soki osali kaka erreur olembi 12 heures ekoki so baye kotala oza te bakolanda biso
ba Rolanda biso so ba kangi yo bazo boma yo salaka effort nga pe côté na kuna pe no ye bateke ba pasolanga na sa potate ndeto banozwa mbango to zwi mbango na ba ange mi bale ba siminga moko musu na sima net on dirait zotia barrière moko bona sima ba mi bale o ba siminga to zwi mbango nzela ngo pasi to kiti ngomba to mati lisu ngomba to mati ngomba to kiti ngomba to so kendaka bon tanto to kiti tanto to mati kende na yebsi bango na lembi ngano kokate nde ba yebsi nga omoni biso mama de ba omonde to za biso to za be esprit to kufate ata batu wana so ba ye ba kuti biso ba oboma biso te biso to za biso be esprit mais moto ba obomeza yo koloba teke na lembi to kende kaka sala effort to kende to koma lelo ezali wana yo soka 12 rekoki batu wana bazwa ko talo na prison so ba monio te ba Rolando pe ba bomi yo nde na zili suma courage bazo ke benda kanga ba obenda nzela pasi tatoto kiti ngomba tantoto mati ngomba tantoto kiti ngomba na lembi nde to komi na mboka morobo eto komi na mboka wana mboka ngwezaki balabala na katikati koto mboka siko biso tozaki na ngambo mususu nde na mbala moko nga lobi boko sengela ngata mai romela na mboko te nga na lembi babi romela mai ya mboko te so mekika romela mai na mboko ba okanga yo awa 12 rekoki na minute wana bazoya nde tokatisi na riff musu wana tokatisi riff musu wana makamu nini na monaki kuna na moni batu nyonso bazaki na ngambo wana bazaka mwindu on dirait batuti makala bapakoli bango nyonso tu omona ta moto elongi boye mona rate batie makala elongi nyonso bamaske elongi na makala pe nomona makila moko ezowuta likolo donc ezosopela bango na mitu siko makila wana ezosopa na mitu esali mélange na makala o bapakoli na makila do bakomi nkele salite tala bato ebele makila ezosopa na mitu na bango bato yango bazaka boyi nabi bato ya ndenge nini bato bamakala mwindu epuis makila oyo ezosopela bango eza mai obie makila babi eza makila nabi eza banani babi omoni bato eza bato bazaki bandoki na mokili babana oboma bato babana omela makila do so babomi mutu bameli makila na ye baomela makila na ye sikoyo awa bakufi nzambe bango mitema na bango ezaki mwindo na mokili babana oyina bato mamwa ete baza na mawa te po atangisa makila mutu aza ne na mawa te soki atangisi makila mutu seke motema na ezaka mwindo mitema na bango ezaki mabe mwindo nzambe azaki te na mitema na bango yango bakufi ndenge mitema na bango ezaki mwindo nzoto na bango pe eza mwindo tala nde couleur baza lokola bapakoli bango goudron omoni makila ezosopa na mitu na bango eza makila bato oyo bazaki komela lelo nzambe avange akomotangisa makila bato wana mitu na bango ta ndenge baza yebisa na mokili bato baboma bato te bato basakrifie bato te bato nyonso balobikela baza bademo maîtrier bato nyonso baboma bato na bamachete bato nyonso baboma bato na baavortement bato nyonso batangisa makila bato tala conséquence omoni nde baza ta ndenge bazali bato oyo baza na ntina te baozelaka lifelo bazalaka na souffrance bo naolia bakiti na bamesa ata nyau kondoko namona yo natya yo na mwamba na minute na kata mpe na katikati ya saki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour? Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère na niveau 0. Tout ça là boy. Moi il naza mbongo vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mkio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme nango Nazareta.
na kufie agence lisusu ndenge sasu mulongo kuna pona zela susu kuna eza mamba mulongo te ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli atika boyiko yiso mona makamba bongo na monte bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango ibandi mama leki nanga yebisi ngai me na ndimi te nalingi namona kimona mbeso mpo likamba boye na monde nani esalama te mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso torécupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique oyo ezali ya distribution ya baproduits alimentaires tosali mpo tosunga bandeko oyo même baoyo baza na peu de ressources comme on a été bandé au niveau à Kinshasa, même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au Sunkayo, à Ozuga Bilogolia. Eh maman Nazareth, Tanzamba Pambola, Bakse Mikole Bele, Awa Nasena Mokili. Et bon, Awa Tozawa, Potoyeba, adresse à Awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, Toza Sir, avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez nango, vous avez 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non, 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 non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Ça c'est du sérieux. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien, le nazarien, le nazarien, le nazarien ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kante elobi koleke mapapu masope mafuta tokokesikana elongo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai